Mais dit que bis comme ça on est timé le moi sur pour na primer là et ça l'angle le côté. Donc on a mis qui dit ça l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux. Bah on gagne bazana. On gagne ça le savoir par langage na yo, par dire na yo, par propos ta façon d'être aux orgueilleux mais yo éviter. Voilà où les amours tu ya. Qu'est-ce que l'amour? Quand amour tout moni, on a développer trois choses. D'abord volonté, sacrifice, la disponibilité. Pourquoi Zamba dit que biso yanga a sacrifié qui moi na ye. Quand on est disponible, disposer qui moi na ye. Parce que ce qu'on a quitté, pour payer sa montée il faut d'abord sacrifier, n'est-ce pas? Pour linga pour payer sa montée parce que si on sacrifie pour payer sa montée pour amour pour la complet, faut qu'il y a tous ces trois verbes. C'est la volonté. Sacrifice, la disponibilité. Parce que la disponibilité, c'est la conanga, la péché, la péché, la sacrifice. Que disponibilité, bon, on peut nous soigner. Donc, on se peut ça, on a conscience, on dispose, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On met même donc au Kaba. Quand on a grâce. J'adore. Il y a grâce. Et ça, grâce. Tu as donc la grâce imméritée, la grâce imméritée. On se mutema be mena tina mantia na nzambe ayeko comprendre que na botama na ene fona na bloko wana na grâce imméritée mais ça na bato botama la grâce imméritée veut dire que yé on dit nani David tango Kolo a établi déjà roi. Mais il y a qui temps pour exercer fonction en royauté. Alors, il y a qui temps, malgré roi Saoul, il n'y a pas bon maillé. Mais moi, je suis roi Saoul, Jonathan, à ça qui alliance dans David. Il y a un moment où David a tout, tant qu'il n'y a pas comme roi, possession à pouvoir à 100%. À tout, il y a quelqu'un dans la famille de David, de Josaphat. Pour abénir. Il y avait Mephibosheth. Parce que Jonathan a Koufaki. Les hommes ont invité. Merci Bochette a vu grâce à papa na yé na motema a vu na motema là parce que tant papa na yé a lu ka David mais il a protéger David. Tu comprends? Donc la grâce c'est beaucoup mérité la botama bongo motema malam. Il y a bato botama motema malam. Botama botama o sala malam pandaka mabe. O sala mabe pandaka mabe donc yé pour à donc cœur. Donc ma fou. Voilà ça bilo comme balin faut qu'on s'apprend des choses mais amour ezali basé na sacrifice, volonté, la disponibilité. Parce que si on ligne monté, on peut passer le côté, on peut le madame n'a été, on peut témoigner. Donc voilà. Mais le point est ça là qui est amour est complet. Mais amour sans œuvre, c'est amour. Amour sans œuvre, c'est amour. Comment on peut lininga, on sacrifie le côté pour nous. On dit mangote. Il y a un moninga na ba chaque fois que so lo linga na biko baté o linga na ba ko sipla nanga. Parce que linga na kabila na iPad o kabila na. Ngi kabila ngolo ko pesanga peto boya mais pona e baso linga na misala na yona ko so baté o linga na mais misala ko sala nga na comprendre que réellement pasteur est bienvenu à linga. Parce qu'il nous a mis dans la ligne de pour sauver la ligne de car Dieu t'a aimé le monde et il a donné quoi? Son fils. Donc, à l'inga, à l'axi, mais ça là. Donc, à Tindi, moi, là, combien de gens linga, même l'amour, d'abord, c'est plein là, parce que dans un moment, on a la ligne, quand on va se mettre au boulot, parce que on va y bouger, c'est petit. Il y a un moment, c'est plein, on va c'est plein là, parce que linga, au bon mangate, au critiquing, au cholangate, au tongangate. Voilà, l'amour n'humilie pas. L'amour n'injurie pas, l'amour ne calomnie pas. Voilà. Fouiller le Saint-Esprit, c'est le grade 5. Il y a une patience à voilà. Amen, amen, amen à tous. Merci d'avoir parlé. Merci de l'andi, exhortation à Archipatrick. Il a parlé de l'amour. Il y a un lobby qui est quoi benga kingawana selon Bamakambo le kaki na ABC ndeko na biomoni. Il y a battu Moussous Bassala Rabolam parce que ça katina bango. Ils ont déjà l'esprit d'amour en eux. Mais petit exemple, il y a ba refoulé à Boisa, dans le biomoni ba refoulé à Boisa, tant bazon saki bango, l'église Mangembo na Kisasa, ba chaki ba bis en disponibilité. Donc bis c'était mi ba bis en disponibilité. Les amas solo ya solo, bobenga na Kisasa boloba, na zolo bandé na epsi de ba chaki ba bis en disponibilité. Bazouaki batu à partir il y a 24 novembre batine bana ba province ba pesina ba mbongo na banini ba filmate parce que na vanda pena bande ko na yebinde bazali ndeko na kuta mosa mais pona nini kasi bango ba filmate ba loba pete ngabisa batu musu ba loba kate ngana epsi ndeko na bi moni ba bloka boye eza malamu soki bino pe bobengi na ba télévision bozo témoigner bozo loba batu pe bazo yoka mon solo tinga na zolo ba bo batu ba kasenso peut-être que nazo kotela
na kokolo basu eloko moko lelo tozoluka mboka na biso ya avancé ba école ndenge ezala siko faut osala dans l'avenir ba école surtout ba école primaire ezala gratuit bana classe bakenda kofele eza projet ya gouvernement oyo eza nango esala mais nazoyebisa bino déjà ngana bien que souverain espérance bakadi donc na kati église Mangembo déjà basali école primaire moko ya avancé déjà na Kisasa ezali donc oyo bana ya bana école primaire bazozwa donc classe eza déjà gratuit bandeko ya bandal bo vérifier yango ozomona c'est l'église Mangembo ba filmat pété yango moni siko ke na ebisi ndeko na mwasi na bimoni ba biloko basala me balobaka na bango te ba filmaka te eza te ka memi mutu moko memi moi soki macaroni apesi mutu a filmer eza baza ba genre wana te na pesi ka moi dès ko na fungoli ndeko na mwasi pesi ko moi molimo ne changer alors nazo pesa merci na mushashi no kudu pa benga kinga le même samedi wana a féliciter nga bien en tout cas pasteur bienvenu nga na prière te mais ndengezana so na bina sambela na okene église Mangembo ce n'est pas moi c'est mushashino abenga kinga ya zana Tottenham bobenga ibotu na obenga tu pourquoi tu as dit ça na yibisi pe mushashino mais non ba frère ba bloka boy okubenga pe na télévision to bana otenga batbati na ba text message tina ta text message lo bamta makambo lo bipo omona parce que yo zana ba témoignage to yebi o yo moko lo bi que non omoni ko zana ba témoignage bien pour l'église wana donc yango nazolo bake makambo nga na ebisaki bato babenga na bato de komusu babi que non ezape na bien il faut basaya na nzambe tant bazole kapona ko silisa diffamation parce que diffamation eza malamu te parce que moni muta vandi na ndako na ye azui moi caméra bandi ko filmer ko lo baba n'importe quoi pour na tina na mutu to lo biango premièrement il n'a pas un esprit d'amour et bible bengi voler pour ce que pour tali vie mutu ngo pe bien bazara pas voler bazana ba melaka batu bambongo bazana banyonga babatu bakimana donc ponga ngana yembaka ba makambo no suna yebi alors le quoi ngana zo expliquer bino ba masolo ndenge zali ande na bike na tanto otika na quelques minutes na osinga na régie ba fongo la ligne comme ça bongo bande ko bobenga oyo aza quand même na moi témoignage bien na compte ya basaya na nzambe ou bien peut-être sur l'église Mangembo na kambonga na lobi obengi au plus moi témoignage na yo lobby parce que bato belé bazoye baté net na bi makambo ba refoulé à Braza oui c'est vrai eza makambo so le salama même baloba te ba filmaté makambo école primaire oh déjà ba na kati ya Kisasa bazo kendo fele oh eza projet kuti ya gouvernement ba sala maintenant ba salité mais l'église Mangembo sali déjà école primaire oyo ba na classe bazo kende que ce sont des choses à féliciter et ça muto autant que lobby que tant aux années un esprit d'amour aux années esprit humilité wana esprit na ce petit exemple mo webi ke zana pasteur mo na Londres eza masolo ngai na zolo bana expliquer tout solo là pasteur mo na Londres il avait des problèmes sérieux avec sa femme problème sérieux donc moi ça bana osale ba vantir mo na ndenge ya osala te alors le pasteur espère zalaki ba sera zalaki donc on a expliqué le problème wana donc na solo na moi si ya pasteur wana na otanga comme na eta yebi so azolanda ayebi li solo yo die témoin alors na yebi c'est ba situation ile kana ndako hapo na yebi. Alors, moi, si tu as les rendez-vous, parce que l'homme de Dieu a prié, a la nuit, tout ça, en fait, qui m'y écoute dans la libala. Alors, la femme, a lui qui m'kolo, moubali na ozalate, après ce rendez-vous, tu kende kuna, nanda kuna. Alors, moubala azalakite. C'est que tant que komi kuna, bisous quoi que tu as mon mbala beauté, abanoko c'est la siko, moubali ne makamote, tu ebise écoute que ya, boyko kende, mais tu t'imagines ce que banino koko ça. Mais nini, moi si, il y a l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, abanoko souffrir. Alors, sagesse, c'est côté là, le pasteur Espérance Bakadi, il y a des gens qui ont le besoin de l'écouter. Mais tu prier, tant que tu as nzela ebisingani na bimona mwasi oyo. En tout cas, makambo lobby eza bongote, mais ce que Dieu va faire bomona dans l'avenir, mwasi oyo akima. Nazo yebisa bino na kata eza na Londres ouais, mais na otanga na komba pasteur ngote mwasi yango pa akima pe asala ba bêtise akima, nzambe pa fungola pasteur wana banzela. Et puis, quand on a essayé de passer, on a même passé respect dans d'accord. Comme moi. Oh, c'est vrai, on a vu, on a même d'accord. Mais passe dans un pambola. Parce que ce sont des gens, oyo, donc, dans la bandaka, tu pas en pambate. Mais la salle, ça date, et ça plus de 15 ans, Makambo, na salle. Donc, passer respect à Bondé, on a d'accord, on a nzela, et puis, que non, moi, moi, oyo, bon, moi, na Makambo, là, à libérer Moussa Nanzambo. Et ça, là, Moussa Nanzambo, la vanane calme, moi, c'est ça, là, des gars qui m'a, abala, et puis moi, c'est Moussa, continuer vie normale. Mais la bombe, comme on est, parce que, ça va témoignage grave, oyo, il m'a dit, non, le bateau, le bani. Mais puis, surtout, il y a bombe. Il y a un zoom, que, badlouka, boy, c'est un que, mon dieu, jamais, je pourrais parler, ligamment, ma vie contre un homme de Dieu, surtout, n'est-ce pas,
Non, archibishop, parce que je suis un homme de Dieu. Premièrement, dans un esprit amour, on a bonzambe kati nangai. Dans un esprit à kolingani kotombola. Yango zo mona moko ba musule su ba bunisa nga ba so kokate ba zo ba pourquoi ba kokate parce que na sema ba biloko belé. Na yebi que so nazo kota na prière na bandi ko prière na bitala ko likambo, tala ko bo, tala ko bona bando bino boko sa na minu aussi maté parce que nazana ba ozo mona ke ba biloko ba benga ke donc na kanga tant nazo ba le quoi tant net mushashina to benga na ngasu te mais les samedi va appeler tant to le kia tant yo to pesa ba tema abingai ngai mushashina ba biloka bo benga na télévision le baba bien fait église parce que yo sambela raconte te le dit que ceux qui les nzamba pambule bio sambela aucune église wana ozo mona yango en tout cas l'homme de Dieu na sepeli mingi na exhortation na yo yango na lingisi ko ke non bana nzambe nde o bazolanda biso toyeba kosala malamu mpona bato toza na besoin mboka na biso ebonga lelo mboka yango ebonga ndenge nini soki tolingi moto asala bolamu te parce que moni ba biloko oyo tozomona parti politique nini nango tozoloba politique te parti politique nini nango oyo asala déjà école na Congo asala école. Pasteur, merci d'abord une fois de plus pour la hospitalité na disponibilité à moi témoigner devant Dieu et devant ses hommes oyo nzambe a établi na sie nzambe pambola yo afungula ba porte grâce afin que vie na yo et que les bosso au témoigner nzambe alola plus qu'auparavant pour parler de l'eau comme belé on a épinglé maintenant on a un peu bref on a essentiel qui a parlé entre autres de l'apôtre SP Makadi, parce qu'il n'est pas pasteur, sinon et archi, et Ephésiens chapitre 4, verset 11, on va dire apôtre, parce que vous ne devez pas être sans ignorant, pasteur, et dans tous les quatre coins du monde. Alors on a pendant l'apôtre SP, on dit, tout le monde témoigner malamu na bomo inaye donc ils sont vivants faut témoigner bolinga dans bolinga moninga puis malamu moninga ba bien facile pour nous amper à fond ma porte grâce ngabe na zo texte moko moi je suis un peu déconnecté voilà que société congolaise ou africaine beaucoup plus elle a déconnecté continent par raison personnelle là consultant mon sala de comment ko belenga lobi ba bina ko mi abi sankara ya apôtre Guy na sika qui n'a répondre bon là sur yebi yepende ko yebi o azolo bazana ni pe na zarandi na vendre la fonction andeni alors le 80 ba 97 98 si je me trompe pas dans la félicide dans un bref apôtre SP ayaka félicide mais ba mbarati comme dans le bas même apôtre Guy même apôtre SP sont bon taper si peut-être quand le condamné ayaka na félicide na église où on travaillé na gospel ministries avec bishop Richard Mabiala on est en Australie entre autres pasteur apôtre prophète Kanyemesha Matati Okwani moi pasteur Bito Beto travaillé côté kendaki na ya Oshama na Ilbo bishop Mote Bayambagete nazolo bango lelo devant caméra nzamba zomonanga même apôtre Veimba Gabriel Veil Bayambagete mais biso to yambaki apôtre mais mbaka à l'époque wana comme na komba lelo te ayaki félicite ayaki visite na comme moko privé sans biso yambaki ngote mais biso yambaye na gospel ministry até une église on vérifier tout là le bishop Richard Mabiala en Australie tout là prophète Jean Bosco Kanyemesha témoigne dans zona yo azat bayibi mamabati alors até matin on a effet jour na Hébreu 4 bi mettait na thérabi si les paroles des anges avaient des effets à combien plus votez-vous en négligeant un si grand sali à l'époque nous l'avons considéré tout yambaye tout na ko nzamba mutanzambe alors tant yo ba madamu to fotala nzamba wuti na wapi ba komine wapi peut-être yo moni le so mona ki à l'époque donc faut ba ko témoigner malama mutu ko nzambe a témoigner yo tant on justifier boulot dans nzambe ko justifier yo voilà deuxièmement il ne faut pas qu'on s'inquiète dans le auto bando bon ça le diffamation mensonge banini réellement sur tomba dans nzambe bible dit que o yozolo na ngobuka c'est que l'homme aura semé c'est que le moissonnera entre biso na mokilo na ngoza saint na ni maza saint parce que na moni moi sio ya ndumba bazolande selon loi judaïsme ban lapidé moi ça kimi makolo yesu et ça dit oui arrêtez-vous leur paix c'est une chance bon lapidé selon votre volonté maintenant Christ a tourné longue
tanga tali babin soki kat na biso ay besa biso mutato malibanga ba maso na temaki personne na mutato kosta mndanga makambo na mutato finga na mutato volonté masolo pour osala buzz osala soki oza ora promete ya sala yango mais yeba ke